Totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Avenue Bibi. Et sous l'andamant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Avenue Bibi. Yeah. Tikunaga za kuyebiso. Bonjour chers amis internautes, tozana mawa ya ko annoncer bino liwa ya comédien na biso Mundweri. Tozana résidence na ye to ko kabola mawa na famille biologique na ye bino mo bozo mona pembe na nga ndenge bomona ba artiste comédien famille na ye ndenge tozo lela ye tozo continuer tozo ma ba interview muke par rapport ya disparition na ye to yeba akufi na nini eloko nini causer liwa na ye. Dès ensemble avec vous pour découvrir en haut tout de suite. Oui, toza na kati ya résidence na ye, résidence ya comédien na biso Mundweri, pembeni na nga naza na petite sœur na ye propre toyoka ozanga mwa liloba te. Bonjour maman. Bonjour yaya. Mes condoléances. Merci. Okoyebisa biso liwa ya comédien na biso munene oyo ayebani makasi na kombo ya Mundweri Vanta ebandaki na ndenge ni abelaki tokika sango mbala moko akufi limbo ela biso no. Yaya, moi c'est un taoyeba. Ngai babenga nga kaka jeudi déjà na tongo babenga nga. On a eu ça quand même sur 3 heures, peut-être na ba 5 heures. Babenga nga jeudi na ba tongo. Donc balala na ye yenda ko yele bandeli ngame mwana ye be bandeli zaki. Ozoeka sango mbala moko akufu akangami ça ba chinois kuna toke jeudi vendredi samedi toke teninga lema tina nde tozo lelo ndenge pa yo kufa zaki toujours kana teninga lema. Ça va, merci, mes condoléances source de plus. Merci yaya. Ok, ça biso combien na biso Mundweri so atiki biso bana combien? Atiki bana 5. Basi to 2 garçons 3 filles. Okoloba nini pona ba fan na o baza na mboka libanda o bazolanda biso pour le moment pona bano atiki mo liloba babosa na bana te basunga bana po biso penza famille muto penza kolanda bana azate classe et puis ebonga kutu bazana te esika ko vanda esika ezate aweze esika ko futela tango tala ko futela classe to kiza kapasi batika ete ne basungi ka na hôpital tiba donc balemba te po za fani na bango asepelisa ki bango na tamula ipe. Ok maman, pembeni na ngai siko naza na grande sœur ya comédien na biso Mundweri, to poser moi ba question alimbo la biso moi muke. Bonjour maman. Bonjour. Mes condoléances maman. Merci. Maman ko yebisa biso tozui information brisque comédien na biso munene o to lingara mingi na komba Mundweri to kisangwa kufi. Ko yebisa biso non te déroulement we bandaki ndenge nini poto ekoma mbala mo na sangwa liwa. Parce que ça qui na kati ya butu na mercredi ngaba benga ka jeudi na tongo na yimba na ba chinois ayi ko koma kuna ko kota tena nini o asali AVC c'est la qui passe makasi bantu ko mangala ba prière to koma ki wana jeudi vendredi samedi il faut pas que ndeka ngaliema to tonda ki wana na ba artiste ba onso to kiti na ngaliema bakende ngaliema ngana ko kende tinga tanzu kutemata nga sumakasi
bakei kwa bakomi kuna veut dire fa kota na reya kotina reya sala biso pasi ti ba ko réanimer wana allez na reya allez sikoyo babimisi bekotie na pavio 6 azalaki kuna afungoli miso azotala kasi soko komi wana bengi azotala yo kasi kwa loba atikali koloba te nga lokola azalaka makolo pasi soko nakita ngeneka mbala moko na batransport ekomi pasi boyi na bambouteillage oyo en tout cas azalaki kobenga tongo poka nazobenga nayeba évolution sikoyo tokomi lobi na ba 13h na bengi ntango na bengi balobi na ngai aza bien navandika moke nakomi kaka 14h mamoni mwana ye kozwanga esika nazalaki oyaka maki tozobenga yo problème nini nayebi te nakepa ya mwana nini nayebi mama tozali awa azala makasi toza mama légionnaire tika te nzambe apeso makasi problème nini ti azwi camarade nanga mpe baye na ye wana bakomi kolenisa ngai oyebisanga mondori akufi akomi koganga wana nga na bengi balobi na ngai te aza bien baye bakosi yo balingi koloba no vis-à-vis te mpoza mokolo yango wana bayebisaki mwana aya kokiyebisa yo mpo azwa yo boyambala moko na quartier neuf ti mwana mpe aye azwinga tobongisi biloko ale lobi na ba 16h nazwi moto naye kokoma awa amoni komi mpe kolela bafami mpe koya yango nakosenga yaya nakosenga bosunga bana bosunga mwasi botika bango te baza na esika kovanda te famille mpe biso eloko ependela yango mpe te ndako bazali ya kofutela bakanisa bango bakonzi bakanisa bano batika bano te oyo ya liboso asilisi 6e d'accord kasi fo akota na université omoni oyo ya mibale aza kochisa mpe 6e kasi tala mbongo mpe ya malongo eza te mpasi omoni nanga tokosenga epai na bino bakonzi basunga bana batika bana te basimba bango balikola bango ntango esika bavanda ezali mpasi mpona biso yango wana ngai yaya nasenga ndenge wana bakonzi basunga na kombo ya kristo na kombo ya mokonzi na biso Yesu Kristo bayokela bango mawa. Merci. Papa atikaki biso depuis lobi aza susu na biso te. On a koloba ba fan na ye o baza mitema malamu o babandaki déjà kosunga ye surtout o baza na bambuka papa ya wana ba continuer kaka atiki bana baza na posa kotanga vivre talaka papa zate donc batika ete ba continuer kaka kosunga jusque là na ba che programme te na balobi lo te famille vandika mais na balobi lo te bon asali presque un mois et demi ya malade tozaki na ba chinois après ba chinois nde twakokende ngalima ndakufeli kuna na ngalima atiki bana 5 des garçons 3 filles lisungi kaka basunga kaka aza artiste asali mingi na mboka batika te basunga oso bakuti bana bazotelengana eza soni ya mboka pe donc basunga kaka tosenga ka lisungi ata na maladi bakipaki ete kasi siko mutu sa kufi bakipeta bana batika biso te. Pembeni nanga awa nazana artiste comédien ya président Mundweri te poser moi de loba. Bonjour papa. Bonjour maman. Mes condoléances. Merci. On peut que loba na ba fan na bino o baza libanda mboka disparition ya président Mundweri abelaki explication de liwa ngono ebandaki ndeni bo pesa soka annonce mbala moko akufi. Ah bon, ye en tout cas eloko dérange ka mingi ezalaki tension na ye ekitaka ya tiro nde e komplikaki e mataki bon komatango pe toyebi ke bato mosusu tension pe e varié to mona rappel bato tension 22 mais azotambola na ye oya ye tango mataki tension ne komaki na 17 e mataki kana 17
nande tokendaki na ye asalaki neti apika crise tokendaki na ye na bachinois tosalaki 2 jours mais soin malamu ezalaki te ndenge batransféraki ye na Ngalema. Bon na Ngalema kuna asali 45 jours nde lobi aye kokata motema na 13h. Donc eza kaka tension te dérangeaki ye kaka oyo biso toyebi na oyo bamedecin babandaki koyebisa biso ke tension motu est compliqué. Ok, mais tant que vous êtes à l'hôpital, moi, je soutiens à des artistes et comédiens paysans. Qui to bino kaka artistes et comédiens à groupe n'ende bozala qui besoin qui se prendre qui kambango à cœur. En tout cas, soutien ezala ki na motu. Même na ba pasteur, même biso moko na groupe, même baninga mususu ya ba groupe mususu ba président mususu ya ba groupe mususu en tout cas, tout même batu ya poto. Donc, bah soutenir mon bureau à 100%. Donc, kuna par jour pour nous dépenser, consommer bakisi, moi il faut que ça na $400 to $500. Il y a par jour. Mais tout ce qui est que zanga kisi ata mokolo moko te. En tout cas, soutien penza ezala ki penza na batu nyonso. À part gouvernement, soutien gouvernement de tout ce qui est comme mon angote. Kaya bande konaye ba artiste et comédien. Kaya bande konaye. Artiste et comédien, dans ba bisope bazana ba artiste et comédien te mais ba o ba sepelaka ba fani na ye en tout cas ba bandaki ko sala tout ki se zangate ko to ndenge ayuti ko tiki président mundo watu ko kufa donc liboka ba kisi ko to ba sombisa ki biso ezongi nango donc to yebite to ko bwaka to ko sala nini bon e woyeba na kaka après mais soutien zalaki to yebi ozaki proche vraiment ya président Mundweri souvenir nini oyo garder tisiko ozo garder vraiment oyo marqué ou makasi ya président Mundweri souvenir en tout cas nazana souvenir moko oyo ozo salanga pe moi et Sengo que ndek to baka que on dirait toyebaka bisika tokendeke pour président avant abela avant de saki biso bureau conseil oyo a pesi biso oyo a pesaki biso en tout cas donc na moni on peut que non souvenir nanga mobimba na vie nanga pona musala théâtre ezaka conseil oyo atikela ki biso ndenge nini lelo oyo akoki kozala te soit akoki voyager biso toko tambusa musala ndenge nini toko tambusa musala na biso boye pour to réussir le souvenir nanga yango wana. Ça va, merci. Mais programme à matanga jusque là, en tant que bino, acteur, naïna, nous besoin de nous ça le programme. Bon, programme maintenant est salamité pour accompagner kaka lobby, famille faut evanda, bisopeto vanda, toujours à conclusion moko avant gouvernement. Hein? Et ils ont pris la charge na bango. Donc il faut bisona nona famille to vanda to yokana. Si ma totindike na gouvernement mais na to vanda te. Oui, nous sommes arrivés à la fin de notre reportage. Et bien boutique Olanda, ndenge touti to solola na bandeko. Basa na pasi ya ndeko na biso Mundweri, bo monde te sololi na vivre to interviewer aza vraiment na pasi boki ndenge uti koloba. L'artiste na biso Mundweri atiki na balabala na ndako futela atiki bana msusu bazotanga. En tout cas, vraiment, basé pour ça vraiment un soutien. Hein? Maman Abisso Ariacho, pour soutenir Veuve Oyo. Maman Charlie, hein? Pour ça vraiment l'issongi. Tala mono à la 6e, alors vraiment aide, soutien. Papa capitaine Christian, sur la maman Oyo. Maman Chance capitaine, pour la Veuve Oyo, pour la bana Oyo, bino moko boye, bino mboka na biso artiste ndenge bazwe la rabango. En tout cas, l'issongi na bino vis-à-vis à Veuve, vis-à-vis à bana, il ça vraiment très bien. Merci, tout comme nous sommes Souka. Merci à vous, Bozaki Belé, à Kulanda, reportage Oyo. Bye bye, à la prochaine. Ah ouais, Kakebeti. Et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Avenue Bibi. Et sur l'andamant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Avenue Bibi. Yeah. Tekuna gana za kuye biso.